Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na Yesu liboso na bino. Molimo Santo aza na ngai aza pe na bino bato bokolanda video oyo. Aza na biso na oyo tokolobela na video oyo. Tobondela po ete ekolo aza na biso. Nazasi bomoni na tie elongi ya mama na biso Fatu na tie elongi na ye epi na ba video pe na kotia mwa ba parti ndambu kaka po nga na lobi soko oye na komba papa Simon Kimbangu na koya kosalela commentaire na koya kosala commentaire nango soki na comprendre quelque chose na kati wana o ta mususu bato mususu ba comprendre pe te nga na koya kotia commentaire. Donc eza eloko o nga moko na lingi na sala ngo bongo Nzambe nde mutu soka ko opekisa nga oloba na nga Deline ko sala su bongo te tika yango nde ngwana ponga na zana posa bato musu babunga po na zana posa bato musu ba comprendre makambo te po makambo mususu ya Nzambe alingaka na ete bato musu ba comprendre yango azana bato na ye o ye moko alingi ke bato o ba comprendre yango soki ezana bato mususu o Nzambe aboyi ne ba comprendre yango ba ko comprendre yango te Nzambe nde fo apekisa makambo nazo sala nde na pekisinga po o matinga na sala nanga so Nzambe apekisinga na tiki nanga yango nalobi ke mutu nyonso akoya na komba papa Kimbangu aye na kombo ya Yesu Masiya ya mutu mwindu na koya kosala commentaire na makambo oye akoloba soki ya malamu toke na pe na malamu soki pe mabe toke nango ndenge o to comprendre yango osomona yango na ngai mama Deline nde nalobaki na ndosa ba commentaire na moni bato ebele batindeli nga video oyo ya mama na biso Fatu batindeli ngai yango babi mama Deline bon video o tali yango lobi nini video o tali yango olobi nini ok bato mibale misatu mine batindeli ngai yango olobi nini mpona video o batindeli nga ba video ebele balobi na loba nini nakoloba nakoloba na ba video yango kola za na biso to bondela na kombo na bino misato ya bule tata mwana molimo santo ko na bomo iko na bikamwa Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso to pambolio to kumisio to netolio zwa lokumu lelo lobi pe liberne belo za Nzambe okotikala Nzambe mosusu lokola yo azalate azalite pe akotikala kozala te oya asalaka lokola yo oya lobaka lokola yo oya kangolaka lokola yo papa topamboli yo pona maloba kitoko oyo ozopesa biso butu pe moi Seigneur topamboli yo pona ba révélation papa zwa lokumu papa molimo santu yo ndoza révélateur des choses cachées topamboli monene na yo zwa lokumu lelo lobi pe liberne bela oza Nzambe okotikala Nzambe kolo tala ngai mwana o papa nazosala video o papa nazo partager connaissance muke o tie kati nanga nazo partager yango na bandeko nyonso par rapport ya makambo oyo yo Nzambe otalisaki mama na biso Fatu papa yango ngai pe na eko partager yango na bandeko nyonso oyo bakolanda ngai papa zala na ngai zala pe na ndeko nyonso oyo akolanda papa fongola mayela bana na yo po ete ba comprendre message nini oyo eza na kati ya video oyo ngai nasali papa pe video o mama na biso Fatu asalaki zwa na lokumu mpona nyonso na pambolio na kumisio na telemeli o nyonso eza yo te kokota na video o mpona kodetui papa oza Nzambe na bomoi na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu papa Kimbangu zala na nga kota kati na ngai na loba te me yo nde loba na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai nde kana lobi o nazosala eza commentaire ya video mama na biso Fatu asalaki asala pe quand même ba video ebele oyo bato pe batindelanga na landa pe yango to osala selon pe kaka ba commentaire awa poto bandi yango eza mamba sika eza mamba sika to bandi na Deline télévision ko sala ba commentaire pona ngai na comprendre ke ekolendisa bato ebele musala o Nzamba apesi ngai nazosala ngai mama Deline mutu na mutu Nzamba apesi ye musala mutu na mutu azosala musala na ye ngai pe mama Deline osala musala na ngai na ndenge na ngai o Nzambe azokotalisa nga makambo nazoyebisa bato nazosouffrir osouffrir na ndenge nini
eza omoni soki oyebi vérité moko bandeko na nga yo oyebi vérité moko ekozomona ke bandeko na yo so na bi bandeko na nga eza bandeko ya makila te me bandeko oyo toza kati na bonzambe ozomona ke bandeko na yo boza kati na bonzambe bazokoka comprendre vérité wana te bandeko na nga esalaka pasi na motema ezalaka souffrance makasi ozomona ke me oyo eza vérité pourquoi penda ye mpe aza mwana nzambe mpo na nini azokoka comprendre vérité to oyo papa nde ozokenda oso na bapriere nzambe sunga bana na yo bayeba vérité sunga bana na yo lelo oyo nga mama Deline soki ezalaki kolapide nde balapida bamama kipavita nde batumba baombe nga mama Deline batumbi ngai kotumba ozomona ngai mama Deline nazosufri mpo na mosala oyo naosala lelo naye kocomprendre bato ebele babandi kocomprendre mpe makambo oyo nzambe atalisanga oyo aloba na nga bato mpe bakomi kocomprendre yango tozoloba ya makambo ya molimo santu bato bakomi comprendre makambo ya molimo santu bakomi comprendre makambo ya bonzambe na biso bakomi kocomprendre yango ke bible eza ya biso donc bato bakomi oyo bacomprendre kala problème te oyo bakomi kocomprendre yango na nzela na nga mama Deline baza mpe ebele bato wana sikoyo o bafingi ngai mpo na kaka nde nazosalaka mpo bato wana bacomprendre nakoki kolinga te mutu moko aya lisusu aya kolongola susu bato oyo nga nazomonela pasi butu moi kobondela butu moi nzambe sunga bana no bacomprendre makambo ozoloba na nga ale monguna kota su kati na mutu moko akopesa bamessage moko oyo ekoki kosalaka bana nzambe bakoma na baconfusion bakoma bato mosusu eza ta molimo santo bato mosusu baza na niveau spiritualité makasi bacomprendre makambo ebele me baoyo baza nano moke tozozwa na pasi na malembe bakoki kobunga na facilité ozomona bakobunga na facilité yango yanga mama Deline alobi soki namoni moto asali video eke bato bacomprendre yango te ou bien bato bacomprendre nga mpe na comprendre plus ke oyo bato bacomprendre nakoya na Deline télévision na kosala commentaire nango na commentaire nango analyse to benga analyse to commentaire na yebi te tokolobela yango na mabeto na malamu tokoloba yango nzambe aza nzambe na pamboli nzambe napesi mama na biso Fatou esika azali bambote ebele mbote na ye esika azali nzambe azwa lokumu mpo na ye bato mosusu boloba mama Deline bato ebeta mosusu boyebi te bamosusu boloba na nga mama Deline me ye mama Fatou asala video moko alobaki yo oza ya nzambe te aloba soki yo osala repentance wana tolobela yango nsima sikoyo tolobela oyo eza nécessaire wana eza nécessaire te eza monguna mpe mutu bato bon nalobi te ke monguna mutu akoloba bon bana nzambe bakoloba yango bana nzambe bakoloba yango mposi baloba na nga deja eloko yango nga nayebaka te ke mama Fatou asalaka video moko contre nga nayebaka te me bato nde mutu baloba na mama Deline yo ozokumisa ye ozolekisa bavideo na ye mpa na yo ozokumisa ozolekisa biso tala se na biso oyo me ye alobai mabe mpo na yo nakamwe nayebisi bato botindela nga nalandaki oyo nakomprenaki oyo nakokaki kocomprendre nakoya mpe na lokwa nakomi kosala baanalyse na commentaire nakoya mpe na video wana nakosala yango commentaire na analyse ndenge nga nasosolaki video wana nzambe azwa lokumu mpo nango mama Fatou aza vraiment sœur na nga ndenge nazomona na boye bon aza sœur na nga congolaise aza sœur na nga omoni vie spirituelle ya mutu état spirituel ya mutu nzambe kama tayebaka soki nzambe alakisi yo te tokoloba te ke mutu oyo aza ya nzambe par rapport ya message na ye oui message mpe etalisaka ke mutu aza ya nzambe maloba azoloba etalisaka nango mpe me tomoni lelo bato ebele baloba na part ya nzambe me lelo baza na banso ya nzambe te ozomona soki nzambe alakisi yo mabe to bolamu te mpona mutu wana eza te oconfirme ke oyo aza ya nzambe to aza ya nzambe te me nga par rapport ya bamessage na ye namonaka ke toza ondire nzela moko ondire nzela moko ngai na ye par rapport ya bamessage nde namonaka ke toza nzela moko ngai na ye voilà donc lokwa namonaka ke toza nzela moko ngai na ye donc vraiment nzambe azwa lokumu mpo nango azwa lokumu soki tokokontinue ka nzela monga na ye nzambe azwa lokumu mpo tozala na bato mosusu na santa ke epuis nzambe kuta alobi ke aza yanga ndeti mama Dasa nde nayebisaka bino nzambe abiki aza yanga boyeboye nga mpe nabeti tolo aza ya nzambe bolandaka ye aza ya nzambe me nzoka nde sikoyo biloko ya monguna telema ezalaki kati na ye
monguna azwaki le temps monguna azwaka mutu yo oyebi te yo tikelika nzambe aloba aza ya nzambe nzoka nde si bazwaki na bango ye yango tokobetaka tolo mpona mutu te yango batu oyo bolandaka biso tobimaka na réseau sociaux eza facile te toza expose fo bosambelaka mpona biso nga na betela bino lokola nga na bomba te na betela bino babitumba nyonso na leka nango ya makasi nayebisaka bino basirani bamemaka nga na mai na betela bino yango ozomona na alongaka nzambe abi intervention na nge ye mokolo nde nakoyeba nkombo nzambe mpuntu lendo ezalaka jour wana boyebi yango deja na obeta yango lisusu mpona bato boyebi yango te lelo tozolobela makambo ya video oyo mama Fatou asali bato balobi na nga mama Deline tia commentaire olobi nini nga mpe nalandi mpe video natali na comprendre oyo nakoki kocomprendre yango wana nazotiela bino ka ndambu ya video na ye po to expliquer o to comprendre kati na video o nzambe azwa lokumu mpona ngo merci tozo continuer Colosse 1 Colossiens chapitre 1 na lingala tobengi yango Colosse chapitre 1 verset 16 na tangi makomi na kombo na Yesu Bible ezoloba na biso pamba te ezali na nzela na Yesu nde nyonso ekelama. Mais bien aimé Bible ezoloba na biso pamba te ezali na nzela na Yesu nde nyonso ekelama. Mais bien aimé nyonso ekelami na nzela na Yesu. Ndenge toza lelo eza na nzela na Yesu. Yesu asopaki makila na ye mpona biso. Nde Bible ezoloba na biso pamba te ezali na nzela na Yesu nde nyonso ekelama me bien aimé. Kati na likolo pe na mabele bikelamu oyo emonanaka pe oyo emonanaka te milimo pe bokonzi ya milimo bakonzi ya milimo pe banguya ezali na nzela na Yesu pe po na Yesu nde nyonso ekelama. Mais bien aimé nzambe azali maître ya ba esprit. Yende adirijaka ba esprit nyonso. Milimo oyo ezomonana na oyo ezomonana te. Mutu oyo adirijaka ba esprit nyonso ezali Yesu Masiya me bien aimé. Yende azali likolo ya ba esprit nyonso. Maître ya ba esprit. L'esprit supérieur ezali esprit ya Yesu Masiya. Esprit oyo ezokonza ba esprit nyonso. Esprit oyo ezodirige ba esprit nyonso. C'est le nom de Jésus. Ezali kombo ya Yesu Masiya. Ezali esprit ya Yesu Masiya. Ezali molimo ya Yesu Masiya. Nde ezodirige ba milimo nyonso me bien-aimé. Ezala yo zali mutu nini? Ezala yo zali nani? Molimo oyo ezodirige milimo nyonso. Ezali molimo ya Yesu Masiya. Molimo oyo ezali likolo au-dessus. Ezali likolo ya milimo nyonso. Ezali Yesu Masiya mes bien-aimés. Tozwa exemple ya Job. Job, Satan mes bien-aimés, autaki ko se promener. Satan autaki ko yenga. Et Satan alingaki asimba vie ya Job. Mais atunaki permission par Nzambe. Nzambe atunaki na Satan outi wapi. Bokanisa atunaki na pamba mes bien-aimés. Est-ce que ezalaki na pamba nde Nzambe atunaki Satan? Et ça parce que aza likolo ya Satan. Et ça parce que akonzaka o ezali Satan. Et ça parce que munguya na ezali likolo ya Satana. Yango Nzambe ayebaki na kotuna o ezali Satana pe azwaki bokonzi likolo na ye ute ebandeli. Nzambe a Jésus ayeba déjà kozwa o ezali bokonzi likolo ya Satana. Yango atunaki na Satana outi wapi. Et Satana yepondaki na Yesu Masiya na uti koyenga. Nzambe ayebaki na kotuna o ezali Satan. Omoni o ezali Job. Bandeko na nga toyoki lolenge mama na biso Fatou atangi verset biblique oyo atangi. En tout cas tokokende pe na makomi poto comprendre makambu ebele. Poto comprendre makambu ebele po ete Bible eza complet bandeko na nga. Bible eza nyonso eza na kati ya Bible. Omoni
po to banda nanu Yesu Masiya oyo bayaki kokolonize biso, bato bayaki kokolonize biso, bayeli biso Bible oyo eza histoire na biso vrai, oyo eza makambo na biso batu mwindu, oyo eza histoire na biso batu ya Royaume Congo, oyo eza histoire na biso ba africain, bayeli biso Bible yango oyo eza na histoire ya solo. Mais basalisali makambo ebele na kati ya histoire wana. Yango moni bayi kolakisa biso Yesu Masiya oyo ya mundele. Bayi kolakisa biso Yesu Masiya oyo ya mundele. Yango Bible elobi na biso bokonzi ya likolo eza ya koyeba Nzambe oyo ya solo, pe koyeba Yesu Masiya oyo ya solo. Connaissance ya bokonzi ya likolo nde yangwana. Donc eza na ba Yesu oyo baza ya solo te. Omoni Yesu oyo bayela biso na Congo oyo ya mundele wana. Ngapo na nga na olobaza Yesu moko ya rebelle. Yesu oyo batu basambelaka, oyo batu basambelaka mingi, oyo balakisa biso Yesu moko oyo aya rebelle, oyo azo reconnaître tata na yete, oyo azo reconnaître Molimo Santu te. Ozomona oyo azo reconnaître tata nete, oyo azo reconnaître Molimo Santu te. Mais soki totali na Bible oyo eza Bible vraiment oyo ya solo Bible oyo biso nyonso toza nango, tokomona ke Yesu Masiya azaki toujours ko reconnaître papa na ye. Yesu Masiya azaki toujours ko reconnaître Molimo Santu. Yango alobaki na biso esengeli malamu ngai nakende mpo nasenga na Nzambe tata atindela bino Molimo na ye Mosantu aya. Po ye akozala kati na bino, ya kosunga bino. Do Yesu Masiya o biso to yebi, azalaki o nga lelo na comprendre yo so solo, a reconnaîtaki papa, a reconnaîtaki pe Molimo Santu. Yango lobaki papa za kati na nga na za kati na ye. Molimo Santu akoya kozala na bino. Ngai Yesu Masiya na kozala na bino. Ozomodo azotia ba place ebele abande kotia ye moko kaka Nzambe tata kati na ye. Ozomona soto lakiso na makomi to omona ngo eza ebele. Mais koma biso toyeba te tokomaka makamnyosu Yesu Jésus. Roli ya Nzambe tata toyebi yango te, roli ya Nzambe mwana toyebi yango te, roli ya Nzambe Molimo Santu toyebi yango te. Et pourtant nyonso eza clair na Bible. Koma bato toko comprendre yango te? Comment toko ako comprendre yango te? Ozomona oyo abengaki Satan ke ya kotala mwana nga Job eza Nzambe tata. Muta bengaki Job Satan ya kotala mwana nga Job. Nzambe tata mutasalaki yango. Oyo Yesu Masiya aza kati na ye. Yesu Masiya aza kati na ye. So totangi na makomi ebele omona Yesu Masiya alobi na biso ke nasi totanga peut-être mais ezali po toza na mwa bakomi akotanga awa. Yesu Masiya alobi papa batu oyo pesi ngai, batu oyo pesi ngai. Bible elobi na biso Nzambe apesi bokonzi na Yesu Masiya. Ozomona apesi bokonzi na Yesu Masiya. Bien Yesu Masiya bi batu oyo pesi ngai papa na lingi tata moko abunga. C'est ça. Ozomona Yesu Masiya azui gloire, azui nyonso esalama na ye. Nzambe tata asala mokili, asala nyonso na nzela na Yesu Masiya, na nzela na liloba po Yesu Masiya azalaki kati na Nzambe. Azalaki kati na Nzambe. Tokende na makomi, totanga nanu awa po to comprendre Yesu oyo biso toyebi, o biso tozo comprendre. Donc ndenge mama Fatou alobi, donc oyo alobaki na Job ezaki Nzambe tata. Mais Yesu Masiya azalaki kati na Nzambe tata. Oyo ayaki na nzota bomoto abandi ko agir na nzota bomoto ezaki Yesu Masiya Nzambe mwana oyo abimaki kati na Nzambe. Abimi kati na Nzambe nde aizalaki na mokili oyo Nzambe tata na Nzambe Molimo Santu bazalaki pe kati na ye. Bazaki mutu moko, me mutu na mutu azosala musala na ye. Azosala musala, asalaki musala na pe azosala na temps na ye epi na ndenge oyo azosalela. Ozomona pona tangu na kala Nzambe tata mutu azalaki kosala
mais Yesu Masiya azalaki kati na Nzambe Tata, Nzambe Molimo Santu azalaki kati na Nzambe Tata, mais Nzambe Tata moto azosala. Ozomona ata mokili lere esalamaki Nzambe Tata moto asalaki yango, mais na lisanga na Yesu Masiya oyo azalaki kati na ye na nguya ya Molimo Santu, yango nde asalaki biloko nyonso esalamaki na nzela ya liloba oyo ezalaki Yesu Masiya. Ozomona ale Nzambe Tata akonfie yango na Yesu Masiya, na kufa ya Yesu Masiya. Toke na makomi bongo to expliquer bien. Donc Nzambe Tata azalaki kosala, mais Yesu azalaki kati ne Molimo Santu azalaki kati na ye. Toye pe Yesu Masiya akomi abimi kati na Nzambe, abimi kati na Nzambe, akomi mutu, ale Nzambe kati na ye, Molimo Santu kati ne Yesu akomi kosala. Na tan o Yesu Masiya alobi akonfie biso na Molimo Santu. Donc Molimo Santu kati na biso azo represente Yesu Masiya na Nzambe Tata kati na biso. Yango Molimo Santu lelo nde yende mutakoma kosala. Ozomona po Bible elobi na biso okosala eloko moko te sans Molimo Santu. Donc Molimo Santu yende muta travaillaki na Nzambe Tata po basala mokili. Yesu Masiya Molimo Santu muta travaillaki na ye po asala oyo asalaki. Na ngonga oyo Molimo Santu akomi kosala, mais Yesu Masiya na Nzambe Tata baza kati na Molimo Santu. Nasi tozo comprendre yango. To sala confusion te. To bimisa Yesu te kakomi Yesu a rebelle. Kaka na tan wana kaka ye, na tan ezalaki ye, na tan o asalaki musala na ye, ye Nzambe azaki kati na ye. Yango tozoloba ke bazaka mutu moko. Bazaka ka mutu moko Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Molimo Santu. Nazo démontrer yango na makomi avant na tela bino susu video ya mama na biso Fatu. Nzambe azwa lokumu mpona ngo. To tanga na Jean chapitre 1, to bandi na 1 to kende ti place to osukisa. To tanga na 1. Na ebandeli liboso ke Nzambe asala likolo na se, likolo ezalaka na bandeli. Na ebandeli liboso ke Nzambe asala likolo na se, liloba azalaka. Balobi liloba azalaka. Liboso. Donc avant. Balobi avant que Nzambe asala likolo na se. Avant Nzambe asala likolo na se, liloba azalaka. Le balobi liloba azalaka. Po normalement fallait baloba liloba ezalaka. Balobi azalaka. Le balobi azalaka ezolakisa biso deja mutu. Ezolakisa biso deja ke mutu. Liloba azalaka. Donc ngeloba ke liloba azalaka. Donc tomona déjà deux personnes. Tomona Nzambe. Avant Nzambe asala mokili. Donc tomona déjà Nzambe. Balobi liloba azalaka. Toyeko mona pe liloba. Ozomona, toyeko mona pe liloba mbamu toyeko comprendre ke ezande batu mibale. Do banzambe mibale. Ozomona, ezake banzambe mibale. Tomoni Nzambe oyo avant ya sala mokili liloba azalaka. Doki tomoni yango liloba azalaka. Liloba azalaka na Nzambe. Balobi na Nzambe. Doki bazaki bango mibale. Liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe. Liloba azalaka Nzambe. Toyeko mona mbamo banzambe mibale. Nasi to comprendre. Toyeko mona poso ke zaki bange balobi pa bien liloba azalaka na Nzambe. Do ba séparer bango. Azalaka na Nzambe. Do ba séparer bango. Liloba azalaka Nzambe. Ozomona azalaka Nzambe. Do toyeko mona mbamoko des personnes à Dieu. Do toyeko mona banzambe mibale ao. Ya solo na ebandeli ye azalaka esika moko na Nzambe. Balobi azalaka esika moko na Nzambe. Do tozomona kaka banzambe yango mibale po babi azalaka Nzambe. Azalaka esika moko na Nzambe. Tozomona mbala moko des personnes à Dieu wana banzambe wana mibale tozomona bango. To continue na 3. Nzambe asalaka biloko nyonso na ye. Nzambe asalaki biloko nyonso na ye. Do basalaki biloko nyonso na ye liloba wana. Na ye. Basalaka biloko nyonso na ye liloba. Eloko moko te ezangi kosalama na ye. Do eloko moko te esalamaka sanke liloba. Liloba wana
yango nde o tozobenga o balobi ke liloba azalaki nzambe. Eloko nyonso nzambe asalaki yango na liloba wana. Do na liloba ndo basalaki yango na liloba. Eloko moko te ezangi kosalama na ye. Do esalamaki na ye liloba wana. Bomoi nyonso eutaka nde na ye, pe yango ezalaka moi pona bato. Moi yango ezali kongenga na kati ya molili, molili ekokaki kozipa yango te. Nzambe atindaki moto moko kombo na ye Yohani. Ye ayaki kosakola sango ya moi. Ayaki kosakola sango ya moi. Awa tokende na moi, tobombi na moi wana. Ayaki kosakola sango ya moi. Po bato nyonso bandima. Ye azalaki moi te. Kasi ayaki nde po asakola sango ya moi. Moi yango ezalaki moi ya solo. Eyaki awa na mokili ezali kongengela moto nyonso. Liloba azalaki awa na mokili. Ozomona, babi moi yango azalaki awa na mokili. Amba moso to comprendre tozomona ke moi wana bazobenga ngo liloba. Moi wana bazobenga ngo liloba. Balobi liloba moi baombenga ngo liloba. Yoka liloba azalaki awa na mokili. Na mokili na ye nzambe asalaka mokili, kasi banto ya mokili bayebaki ye te. Tozongela ngo bien, ondire sonne bien te, boto yoka. Liloba azalaki awa na mokili na ye nzambe. Na ye nzambe asalaka mokili, asalaka mokili, kasi bato ya mokili bayebaki ye te. Na ye, pardon, to comprendre, on linga les apasi, to comprendre, to bandeli na 10. Liloba azalaki awa na mokili, na ye nde, na bakisi wana po tozwa sens nango, na ye nde nzambe asalaka mokili. Kasi bato ya mokili bayebaki ye te. Do liloba yaki na mokili, bato ya mokili bayebaki ye te. Na ye nde nzambe asalaki mokili. Ayaki na mboka na ye moko. Kasi bato na ye bayambaki ye te. Do na Congo, to développement nsima. Kasi bato mosusu bayambaki ye pe bandimelaki ye, apesaki bango bokonzi ya kokoma bana nzambe. Bakokoma bana ya nzambe na ndenge ya bomoto te, ndenge batata babotaka bana, kasi bakokoma bana na nzambe po nzambe moto abotaki bango. Liloba ya nzambe ekomaki place tozwi susu awa na 14. Liloba ya nzambe ekomaki moto. Do yango ezolakisa biso ke na ebandeli Yesu Masiya azalaki na kati ya nzambe. Azalaki na kati ya nzambe. Le nzambe azoko opere, Yesu Masiya azalaki kati na ye. Mwe muta azalaki ko opere, azalaki nzambe, muta abandaki ko opere makambo nyonso na nzela ya Yesu Masiya. Yango na lobi ke na temps ya kala nzambe abandaki kosala, me Yesu Masiya azalaki kati na nzambe, Molimo Santu mpe azalaki kati na nzambe. Le liloba ya nzambe ekomaki moto, do ebimi kati na nzambe, bayi kokoma 2 personnes. Moto yango ayaki kofanda na kati na biso, tomonaki lokumu na ye, lokumu oyo tata apesi bobele na mwana na ye se moko, ye atondaki na bolamu pe na makambo ya solo ya nzambe. Do ato ekomona ke Yesu Masiya, do liloba oyo azalaki kati na nzambe, nde ayaki kokoma, ayaki na mokili akomi moto.
akomi moto. Yango Yesu Masiya azalaki moto na mokili oyo. Azalaki 100% nzambe, 100% mutu lokola ngai na yo. Ayokaki nzala, ayokaki basentima nyonso oyo nzoto eyokaka. Ayokaki nzala, ayokaki posa komela mai, ayokaki baposa nyonso po azalaki mutu. C'est ça. Donc liloba ayaki na mokili oyo me ayaki lokola azalaki nzambe. Ababiso emo baposa masumu eyela biso posa oke kosala ekobosa boye eyelaki ete baposa na mabe eyelaki ete po ye azalaki 100% nzambe. Azalaki na mesure oyo ya likolo oyo ya nzambe. Molimo santo azalaki kati na ye. Donc molimo akimbango azalaki kati na ye. Yesu Masiya lera ayaki nyonso asalaki na nguya molimo santo. Nzambe tata lera asalaki mokili asalaki yango na nguya molimo mosantu. Lera azo koopere na mokili, azaki koopere na nzela molimo santu. Yesu Masiya pe azalaki kaka kati na ye, bazalaki kosala elongo bango misatu. Voilà, tokei na ebandeli. Tokei awa na Genèse, tokei na Genèse 1. Po tobimisa troisième personne na Dieu o aza molimo santu. Tobimisa troisième personne na Dieu balobi boye. Na ebandeli tango nzambe asalaki likolo na se. Tango nzambe asalaki likolo na se. Doki eloka liboso nzambe asalaki likolo na se. Kuna balobi avant nzambe asala likolo na se. Kuna na Jean balobi avant nzambe asala likolo na se. Bo komparango. Ezaka apres pende mome. Kuna balobi avant nzambe asala likolo na se. Liloba azalaki. Balobi na ebandeli tango nzambe asalaki likolo na se. Mokili ezalaki ya pamba. Ata eloko moko te na kati. Mai ezipaki mokili ti na se ya mabele. Epai nyonso ezalaki se molili. Molimo ya nzambe tozwi yango. Molimo ya nzambe azalaki kotambola na likolo ya mai. Po ani faye baloba molimo ya nzambe ezalaki. Balobi molimo ya nzambe azalaki. Ndenge mokuna na Jean 1 balobi na biso liloba azalaki. Liloba azalaki. Balobi molimo ya nzambe azalaki. Donc mbala moko tozwi troisième nzambe awa. Molimo ya nzambe bande konanga. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Molimo ya nzambe eza nzambe ye moko. Molimo ya nzambe eza nzambe ye moko. Molimo ya mama Deline eza mama Deline ye moko. Ozomona, mais yo mutu na molimo boza deux personnes na kati na yo. Po molimo akominikaka pe biso. Tosola ozosola pe na molimo na yo bandeko nanga. Molimo na yo ozosola nango. Do babi molimo ya nzambe azalaki. Donc ngelo bake nzambe molimo santu. Azalaki kotambola na likolo ya mai. De troisième personne wana toye kobimisa nde papa Kimbangu. To comprendre ye que pourquoi tobimisi papa Kimbangu na troisième personne o. Molimo ya nzambe azalaki kotambola na likolo ya mai. Boye nzambe alobi. Kongenga ezala. Nzambe alobi kongenga ezala. Nzambe alobi kongenga ezala. Awa tomoni na 3 babi nzambe alobi. Donc kuna balobi liloba. Liloba. Donc le nzambe alobi. Liloba nde eza na puissance ezo sala. Donc liloba wana yango nde Yesu Masiya. Nzambe alobi. Liloba a exécuté. Ozomwa nzambe alobi liloba a exécuté. Donc nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santu batravaka kaka ensemble. Yango tokoki koseparaka bango te. Tokoki koseparaka bango te. Tolobaka nzambe mpuntulendo totika Yesu Masiya. Non, tokoki kosala bonte. Tokoloba kaka Yesu Masiya. Si totika nzambe tata tokosala bonte. Tokoloba kaka te Yesu Masiya totika molimo santu. O aza papa Kimbangu. Tokoki kosala yango te. Mais lelo le bayeli biso. Croyant que bango balobi ke bayeli biso vérité. Vérité bayelaki biso Yesu. Mais tokoki ko comprendre lelo ke Yesu wano ba présenta biso akomi lokwa Yesu moko ya rebelle. Azo reconnaître tata te.
azo reconnaître molimo santu te. Yango moni esika nanu ya liboso libungi na biso yangwana. Yango moni papa Simon Kimbanga loba na ba prière bana nzambe ebele ezomata te po bazokanga libondeli te. Bosukisaka libondeli na bino na komba tata mwana pe ya molimo santu. Wana libondeli wana nzambe moko te akoyiba yango. Do ba Yesu baza ebele na kombo na Yesu amen. Yeba yango Yesu mususu akoki kozwa yango tuko mpe Yesu oya vrai azwi yango tuko mpe Yesu oya faux o baza ebele ba Yesu ba rebelle wana bakoki kozwa pe libondeli na yo. Yango na tata aza kati na mwana, mwana kati na molimo santu kati na tata kati na mwana, mwana kati na molimo santu. Do baza mutu moko. Baza mutu moko mena ba rôle différent o basala ba rôle différent. Yango nazoko apprendre bino lelo ke avant Yesu Masia aya na mokili kokufela biso. Yesu Masia azalaki kati na tata nde mutu azalaki kosala. Tata nde mutu azalaki kosala. Yango tomona ba Moïse babela komba Yesu te. Babela ka nzambe. Me nzambe amimonisama kati na bango. Le siko ekomi tan ya Yesu Masia. Nzambe azwi bokonzi apesi kati na Yesu Masia. Ekomi avant nzambe ayoka yo fobela na kombo na Yesu. Nde nzambe akoyoka yo. Yesu Masia azwi pe bokonzi apesi su na molimo santo azongisi yango loko apai na tata. Tata mona basala na kakaka boye yo zwinga na zwi yo zwi. Siko molimo santo azana molimo santo aza nguya. Bandeko na ngaza nguya oyo esekwisaki Yesu Masia nguya oyo travaillaki na nzambe nguya oyo wana do molimo santo aza nguya yende muta travaillaki na nzambe ye pa zo travailler na biso lelo molimo santo ozomona yango Yesu Masia alobaki ete nakei na kotika bino ba fenete na osenga na nzambe atinde no molimo na ye mo santo azala na bino donc molimo santo aza kati na biso na Yesu Masia elongo po molimo santo pe okoyeba molimo santo te so oleki na Yesu Masia te. Oko comprendre Yesu Masia te soki molimo santo aza kati na ote bandeko. Makambo futo comprendre kango. Ok. Nasi to comprendre ndenge na lobi. Awa to na sisi nzambe alobi. Na kati ya mai. Do makambo nyonso avant nzamba sala. Nzambe alobi. Toke na nef. Nzambe alobi. Nzambe alobi. Do liloba wana nde yango nde Yesu. Yesu abandeko travailler na kati ya nzambe. Yango moni Job azaki kosambela Yesu te. Azaki kosambela ka nzambe. Pole wana bayebaki nanu Yesu Masia te. Men nzambe azalaki komimonisa makati na bango. Nzambe tata. Yesu Masia azaki kati ne. Yango nde abengaki Job. Alobi na ebo. Ezalaki Yesu te. Yesu Masia lera ye na mokili. Abandi kosala. Abengi pe. E nzambe tata azalaki kati na ye. Yango abaki oyo amoni nga amoni tata na nga. Ozomona oyo amoni nga amoni tata na nga. Donc me Yesu mutu azalaki kosala. Na tango ya kale ezalaki nzambe mutu azalaki mokili. Nzambe mutu azalaki makambo nyonso me na nguya molimo santu po azalaki kati na ye molimo na ye mo santu. Et puis na lisungi ya Yesu Masia nde nyonso esalamaki. Yango moni azwi bokonzi nyonso apesi na Yesu Masia apesi biso Yesu Masia l'air aeko kufela biso nekulusu. Nzambe amona bino. Bon, eloko nga na loba pona mama na biso Fatu lolenge na eko mona papo ya video oyo analyse nango wana na expliquer poto comprendre nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu. Voilà. Siko molimo santu na kasiko ya molimo santu toyoka lolenge ni Bible lobi na biso toyoka yango. Wana tozwi na Jean 16, tozwi Jean 16, tobandi na 5, totanga yango bien, tobandi na 5, Jean 16, tobandi na 5. Wana Yesu Masia azoloba, sikoyo nakei epai ya moto oyo atindaki ngai, pe moto te na kati na bino azali kotuna ngai okei wapi. Yesu Masia ye moko azo reconnaître papa, azo reconnaître nzambe tata. Omoni Yesu oyo biso siko ye yo bandeko na nga. Oyo reconnaître musala ya nzambe tata. Azo reconnaître ke nzambe tata mutu atindi ye. Bandeko na nga, tolanda exemple ya Yesu.
Yesu azaki rebelle te. Mais Yesu o bayela biso akoma Yesu ya rebelle. Yango muntu komi koloba ko Yesu Masiya mutakutana abengaki Satan. Satan yaka omoni mwana nga Job te ezaki nzambe tata. Yesu nde azaki kati na ye. Yesu nde azaki kati na ye. Po liloba ya nzambe eza Yesu. Ozomona, me mutu azoko agi po aloba eza nzambe tata. Eza lokola ngai. Ngai so nazoloba eza nga mama Delim na oloba. Liloba na ngai ezoloba. Munoko na nga mutu ezoloba liloba. Do liloba wana siko yango wana oyo nzamba za nango oyo nzambe lara azoloba ezalaki Yesu Masiya. Ozomona, epi ezoko agi na nguya Molimo Santu. Po Molimo Santu na Yesu bazaki bazakati na nzambe. C'est ça. Nzambe a reconnaître que siko ngai na kei sikoyo na kei epai ya moto oyo atindaki nga. Moto oyo atindaki ye eza nzambe tata, nzamba mpungu tulendo. Toyebi esiko na kombone nzamba mpungu tulendo mutu atindaki Yesu Masiya. Pe moko te na kati na bino azali kotuna ngai okei wapi? Awa na yebisi bino yango bobandi kutu koyoka mawa na mitema. Kasi nazali koloba na bino ya solo. Eleki malamu mpo na bino te nakende. Pamba te soki nakei te mosalisi akoyela bino te. Kasi soki nakei nakotindela bino ye. Ozomona? Nakotindela bino ye. Place msu balobi nakosenga na nzambe tata atindela bino Molimo na ye Mosantu. Yango muntu olobaka papa Simoki Mbangu aza motindami ya kolo Yesu Masiya. Batu msu bazoboya yango me eza bongo. Yesu Masiya mutu atindelaki biso papa Simoki Mbangu aza Molimo Santu. Ye wana. Tango to continue na 11. Tango ye akoya akomonisa polele ke bato ya mokili babungi. Tango yako monisa polele ke bato ya mokili babungi. Yango tomoni tata Simoki Mbangu lera ye nde ayaki kozongisa likambo na place nango. Alobi ke injustice eza na mokili oyo. Papa Simoki Mbangu ayaki ka pona biso batu mwindu te. Ayaki pe pona mindele me. Lokola mindele basaki injustice. Bazui biso bakitisi biso baluki kutu ko exterminer biso kolongola biso na mokili oyo. Yango tata Simoki Mbangu ayaki pona kozongisa likambo na place nango. Alobi rasi oyo biso tosali yango oyo. Ndenge nini rasi wana bango batu babimisi yango ekomo balukela bango. Donc yango ayaki pona mutu nyonso. Ndele mutu mwindu. Po biso nyonso tozakaka bayindo o nzambe asalaki. Voilà. Tango ye akoya akomonisa polele te bato ya mokili babungi. Soki tata Simoki Mbangu Molimo Santu ayaki te, tonga to comprendre te ke bato ya mokili baza akobunga. Tonga to comprendre ngo ata muke te ke bato ya mokili baza akobunga. Le mama Kipavita ye na Royaume Congo, mama Kipavita lera ye. Lera kufia la muki. Abandi koloba verite. Bazaki kobela Molimo wa Kimbangu asala. Molimo wa Kimbangu nde azaki kolobela bango pe verite. Papa Kimbangu ayaki lea wana bebe wana mama Kipavita lokota kia meme na mkomba tumba bango na ye. Ayaki lea wana me lokola kobunga ezaki makasi. Yango no moni batumbaki ye. Yango moni batumbaki yango alobaki pe na Bible bibo konzi na longoli yango ana tinda yango na mboka mususu. Nde pigeon wana abimaki na mkonga mwana wana. Na mkonga mama Kipavita abonga maki pigeon akendai kokwea na kamba. Eza Molimo wa Kimbangu. Akendai kokwea na kamba. Po azela batu bafungwa mamwa ndambu. Po batu bazokoka ko comprendre te maila batu ebungi. Ozomona yango moni akendaka kuna kokwea na kamba. Alongwe na Mbanza Kongo ake na kamba. Mama Kipavita alobaki na biso, alobi ke batu o bayeli bino Bible, histoire bayeli nango eza ya biso, ya Royaume Congo oyo, eza ya bango te. Bango baye kaka po baya koyiba biloko awa, baya ko détruire, baya kosala biso mabe.
ozomwa liloba nzambe basimbela yango mutu fimbu te po ndima bango basimbela bakoko na biso bafimbu baboma bango ozomwa bandimisa bango na makasi bango bandoloba biso toyebi na biso deja nzambe po totambolaka na kobanga ye me bino oyo bozoyela biso boye ndenge nini ekomi na makasi boye basimbelaki bango fimbu ozomona nde bakondimisa bango na makasi me nzambe pa yebaki kaka yango nzambe akangaka banguna na mitambu na bango ozomona na kati ya bible oyo bayelaki biso mama Kipavita alobaki alobi ke eza nango makambo na biso bango bazwi yango babongoli yango bakomisi yango makambo ya bato mosusu bachange makambo ebele awa donc voilà yango moni Molimo Santu lera ye siko na temps na ye abituro mpenza na kosala nde papa Kimbangu tomoni ye Yesu Masiya mutu asengelaki nzambe tata tinda Molimo na ye Mosantu ayango alobaki na kotindela bino donc yango moni na lelo tokomi kotravaye na Molimo Santu Yesu Masiya aza kati na Molimo Santu mutakoso te tozotravaye na Molimo Santu me Yesu aza kati na Molimo Santu nzambe tata pe kati na Molimo Santu ozomona po tozosalela na nguya Molimo Santu Molimo Santu aya afandi kati na biso lokola bazalaka kaka bango misatu batambulaka ensemble yango moni ndenge toza boye Molimo Santu aza kati na biso Yesu Masiya aza kati ya Molimo Santu nzambe tata aza kati ya Molimo Santu yango tozo comprendre nani oyo Yesu azalaki nani oyo azali nani oyo nzambe tata azali yango tozozwa connaissance ya nzambe to continue te septembre mosusu toyoka likambo moko awa balobi na biso tokomaki awa tango ye akoya akomonisa polele te bato ya mokili babungi akolakisa te bazali na lisumu pamba te baboyi kondimela ngai akolakisa ke nzambe azali bosembo pamba te nakei epai ya tata Yesu Masiya na biso arekonetaki tata nakei epai ya tata pe bokomona ngai lisusu te akolakisa pe ndenge nzambe akataka makambo pamba te mokonzi ya mokili oyo bokonzi ya mokili oyo asi azwi etumbu na ye wana Satan donc yango wana soki totangi makambo ya Molimo Santu eza ebele awa eza vraiment ebele tokontinue moke nazali lisusu na makambo ebele ya koyebisa bino kasi ekoleka mingi mpo na bino sikoyo Molimo alingi aya Molimo alingi aya donc aza mutu alingi aya akoya na nzoto ya bomoto ye nde moto ayebi makambo nyonso oyo nzambe azali kolakisa bongo akoyebisa bino makambo nyonso ya solo akoloba na kombo na ye moko te kasi akoloba bobele makambo oyo ye ayokaki pe akoyebisa bino makambo ekoya voilà to comprendre yango nzambe aza malamu nzambe aza bolingo sikoyo pona mama na biso Fatu nde na ye ko comprendre papo ya commentaire na nga na ye nasala awa apesi verset biblique oyo alobi totanga sous verset biblique oyo apesi nga natanga yango apesi na 1 Jean pardon apesi verset biblique na Colossiens 1:16 totanga yango Colossiens 1:16 toke na Colossiens toluka Colossiens awa Colossiens yeyo Colossiens wapi yango bolimbisi bandeko Colossiens toke na Colossiens 1:16 elobi na biso boye wana mama Fatu ndenge apesi biso tobandango na 15 po to comprendre wana mwa likolo tobandi na 15 Kristo akamata elongi ya nzambe oyo amonanaka te azali mwana ya liboso na kati ya biloko nyonso oyo nzambe asala
do to comprendre yango balobi boye Kristo akamata elongi ya Nzambe oyo amonanaka te. Azali mwana ya liboso na kati ya biloko nyonso oyo Nzambe asala. Yango ezolakisa biso biloko nyonso Nzambe nde mutu asalaki yango. Ye aza mwana liboso na kati ya biloko nyonso Nzambe asalaka. Nzambe mutu apesa ye bokonzi likolo na biloko oyo Nzambe asalaka. Voilà. Pamba te lisanga na ye Nzambe asala bikelamu nyonso oyo ya likolo na oyo ya se, oyo emonanaka na oyo emonanaka te. Ezala kutu milimo oyo babengaka bakonzi. To continue. Doki awa nakoki kolimbola Nzambe baprécise yango ana 15 ke Nzambe mutu asala biloko nyonso. Mais bakontinue na 16 ababi po eza lokola tata na yaya na bino ya liboso. Tata azotonga ndaku. Le azotonga ndaku, yaya liboso azosunga, bazozala na ye. Makambu nyonso tata azosala, mwana wana pe azosala. Le ndaku esili ta musu papa lobi, ndaku o na pesi yango yo. C'est ça. Ndenge ezaleli to reconnaître Nzambe tata bandeko nanga. Nzambe tata azali, Nzambe mwana azali, Nzambe molimo santu azali. To yeba bango na misala ya mutu na mutu. C'est ça. To komisa Yesu rebelle te. Pamba te lisanga na ye do basalaki yango na ye. Ezala tokomi na 17. Boye ye aleki yango nyonso ekangama na ye. Ezala pe bakonzi ya eglise ye azali moto. Voilà, ndenga na comprendre mama Fatou azui verset biblique oyo po leo yo zopesa message. Verset biblique na yo faut concorder na makambo oyo ye na ona message. Yango mama Fatou aye na verset biblique na ye oyo azoko lakisa biso to yeba ke Yesu Masia aleki papa Simon Kimbangu. Donc na verset biblique oyo azui papa Kimbangu ekelamu. Azui papa Simon Kimbangu ekelamu. Papa Simon Kimbangu kiangani azui ekelamu. Ozomona azui ekelamu bande konanga. Papa Simon Kimbangu kiangani azekelamu te. Aza ekelamu te. Ozomona aza mokeli. Aza ekelamu te na zoyebisa bino. Papa Simon Kimbangu kiangani. Le tolo ba papa Simon Kimbangu kiangani. Tozonga na papa Simon Kimbangu oyo ya liputa. Po ezaka mutu moko. Po ezana bato ebele balingi oyo aliputa me balingi oyo ya kamba te. Problème te. L'essentiel ozo yeba ye. Mais zaka ye moko kofinga ye te. Po Nzambe azana ba je moko asala kana o comprendre te. Po le alobaki mutu afingi molimo santu ba olimbisa ye te. C'est molimo santu fazala faut azana po ofinga mutu critiquer mutu faut mona moi faiblesse moko, faut mona moi lo moko don Nzambe ko sa bino moi j'ai moi faiblesse mo boy, moi loko moko donc za mutu. Alo bandiko ba ye penda mutu bobo sen pe sumasi ya pazala ki mutu. Ozomona ngamko nazo tanga makamba papa Simon Kimbangu Nzamba lobi na to ya lobi asala kilisumu moko te. Asala kilisumu moko te. Ozomona donc yangwana biso skoto ana révélation. Mutu azana révélation te ke papa Simon Kimbangu kiangani. Ye wana molimo santu, ye wana papa Simon Kimbangu oya liputa. So ozana révélation nango te problème ya te mais ko finga na ote. Ozomona ndeti mama Fatou c'est normal aloba boy. Ponanga, c'est normal mama Fatou aloba Yesu Masia nepo alobi yango boy te mais a expliquer yango alobi Yesu Masia bikelamu nyonso nde totangi na Bible kuna bikelamu nyonso ye mutasali ezala nani. Donc mbala moko toke nango apo boyoka ayeko pesa sko message ya papa Simon Kimbangu kiangani. Donc azo ko annoncer biso ke Yesu Masia aleki papa Simon Kimbangu kiangani. Ok, nga personnellement Nzambe aloba nga ko kabola ka bango te baka mutu moko. Ezala Yesu Masia, ezala Kimbangu, baza mutu moko. Nzambe aloba nga bongo. Baza mutu moko. Donc siko nga na yebi ke papa Simon Kimbangu kiangani. Ye wana. Na Yesu Masia baza mutu moko.
siko okoki kozwa ye ekelamu te. Papa Simon Kimbangu aza ekelamu te mama Fatou, nga nazoyebisa nga ndeko na yo. Papa Simon Kimbangu aza ekelamu te. Bondela tuna Nzambe. Tuna Nzambe loba kosolaka na Nzambe tuna ye Papa Simon Kimbangu kiangani aza nani senye na lingna yo na yeba. Po biso bana na ona tan otoza na confusion te. Po molimo santu molimo Kimbangu aza kati na yo. Tuna Nzambe kwa andisi mutema na yo te. Kwa andisi mutema no te bandeko na nga mama Fatou andisi mutema na ye te. Ezaka pona mama Fatou te. So pona mama Fatou na nga na benga ye. Ou bien ngana tia na commentaire mais nazo loba ngo pona bino pe bato bolandi video oyo po boyebisi nga mama Deline lobi nini biso toza bato toza public yango nga pe na ino na public nazo expliquer bino ozomona nga bato basela nga ba analyse basela nga bato mo bazwinga kutu batenga na maseke Nzambe batenga na maseke mais problème yate mais loko nga na yebi na oloba vérité yango nazo continuer koloba kino lelo ope na kolobaka. Ozomona, c'est ça. Donc, maman Fatou, lokola zano na connaissance, c'était Papa Simon Kimbangu kiangana za nani, yango no moni apesi verset biblique oyo, azo lakisa biso ke Papa Simon Kimbangu kiangani aza ekelamu. Aza ekelamu. En tout cas, le natali video wana na ke na ba commentaire, nga na kenda mingi na ba commentaire pour na ba idée ya bato. Na moni bato benzamba pambola Nzamba pambola, nzamba pambola, nzamba pambola. Voilà. Donc na moni bon nzamba pambola. On a ba commentaire musu na mona ki bande comme sou ba combien yokutu bien. Ozo mona Kimbangu mais ozo continuer ko benga eka prophète. Batu mususu kutu le ba moni Kimbangu ale ba comme ko ba kaza nzambe babungi nzela. Nga mona comprendre o penda balobi na nga poto comprendre ka. Na comprendre que o benza balobi na ngai babinga na bungi nzela ozomona de problème ete soki ezali vraiment po problème ezali mikolo oyo Satan so sedisa te obimi na réseaux sociaux pika ba omemona mai nde ba memainga do fo yeba Nzambe a solo po oza na connaissance ya Nzambe a solo oza na connaissance molimo nzato aza nani ngalo na bitumba na nga makata ba yaki komemanga na bimi na nga na molimo na ndenge na bima lokwa ba yoka bimaka na molimo bazwi bakangi nga singa nga na yebaki te namonaka bakanga singeleka nango mikolo wana après mikolo taba ekomemanga nazomona nzela na oke mulili kote éclairage nazotika kote mulili na bino nono nga na koke place te natala boleka na bino zonga bakanganga et puis singa ezobenganga na ezobendanga ngabi Papa Kimbangu monisa nguya na yo Papa Kimbangu monisa nguya na ona zonga pona nini na zonga baboyi na zonga na continuer banga basanga je ba memanga nzamba banga ba memona libulu ya molili ozomo banga ba memanga na libulu ya molili mais elo ni na ndeko loba tala bitumba niveau o nga nazo koma nango bandeko nanga bitumba niveau oyo polonga foye ba Kimbangu so yebi Kimbangu te okolonga te okoye olonga te yango moni bato be na réseaux sociaux bazozwaka bango abandeko loba maloba kitoko Nzambe na biso za mutu mwindu Nzambe na biso boy lelo oyo na yebite so makamni so bakomi koloba kuna ozomona to yebite so makamni bakomi koloba kuna Satan za risé abike mono azana étoile Nzambe mono vraiment Nzambe azopesa ba message akoti pe kati na mutu akoya pe kopesa pe ba message ozomona mutu akoloba ke omoni mutu so akomoloba ke Satan lotsa bato ndoto te c'est que non comprendre pe makambu bien te ozana no bébé spirituel Satan lotisaka pe ndoto alotiso pe ndoto asumuki si yo na ndoto osumuki pe Nzambe pa komi musika na o voilà ba message siko nga na yela abino yango wana Futu za maile to bonde la makasi lozo bonde makasi oza maile tina ndoto na leba oloti sa ndoto so susumki Nzambe sala ngolu leso na loti ndoto na susumki ka non na bando boy yango na ngomu na kamwe pourquoi na boy ndoto nzoka nde na comprendre que za monguna voilà Nzambe za na biso to continuer pour na lobi mingi boyebi nga na loba ke bele bo sipote ngai to continuer na biso koyoka mama na biso Fatou nde na expliquer que apesa ki verset biblique oyo po alakisa biso ke Papa Simon Kimbangu kiangani aza ekelamu. En tout cas na ebite so bato bo comprendre dango te mais nga analyse na sali apesa ki verset oyo po alakisa biso ke Papa Simon Kimbangu azali ekelamu. Yango mama Fatou apesaki yango. Donc vraiment ngasko nazoyebisa batu nyonso balandi yango nazoyebisa pe mama Fatou ke Papa Simon Kimbangu kiangani aza mokeli aza ekelamu te leri mokili ezalaki nanu bongo ye azalaki na likolo ya mai
azalaki molimo ya nzambe ye wana ye wana donc nzambe asala makambo nyonso na nguya molimo santu aza troisième personne à Dieu ye wana oyo bible elobi ke mokili ekoyeba ye te me bino bokoyeba ye. Mama Fatou ndenge omonaka vraiment papa Simon Kimbangu bamessage ya bakimbangiste ezolakisa ke yo oza mwana bilembo yaya ezolakisa ke oza mwana bilembo mutakosa ote mwana bilembo siko banguna sikoyo ba 75 bazosepela ndenge yo ozoloba boye bango nde bazosepela ozomwa nzamba lobi oyo akoyoka nga soni nga mpe na oyoka ye soni nayebi te so ozoyoka soni mpo bato balobaki ye pa bungi bato banda kolobaki etala boye kotala na yo bato te tuna nzambe ekota mabondeli loba nzambe papa Simon Kimbangu jisi aza nani pourquoi nazomona eboye nazomona eboye ozomona prophète pourquoi omonaki prophète elite azongisa oplace okendaki video moko olobi ke batindeli ngai yango mpe okendaki soki ndeni nabosani me eza kaka omonaki papa Simon Kimbangu je crois ke naza na ape na kotia wana ozomona mpona nini omonaki obi te ke namoni prophète Eli azongisi nga mpona nini omonaki Josué te mpona nini omonaki Jérémie te namoni prophète Jérémie azongisi nga pourquoi omoni kaka Kimbangu wana tokende nango nsima tokende na oyo tokontinue na otiela bino mpe wana tolobela mpe oyo wana moke kaka tozwaka parti ya moke kuna nzambe azala na bino bosipote nga naloba mingi me mama nazobeza na nzela so ofandi na kimi ozoyoka yango bien okomprendre obakisa 1+4 na bomoi na yo ozomona oyeba kodiscerne bamessage oyo tozozwa mpona papa Kimbangu mutu so aye na ye na message oyo jésus na okipe te me so olobi kaka Kimbangu olobi yesu ya mutu mwindu na oya nango olobi yesu ya mutu mwindu na koya nango na osala analyse na kotalata na bavideo nyonso basalasala kala balobela yesu ya mutu mwindu balobela Kimbangu nga na koya nango na analyse na nga loba na comprendre eloko te mais so na comprendre quelque chose na oya nango tozokontinue yango atunaki na satana outi wapi satana epondaki na yesu masiya nauti koyengayenga nzambe ayebaki na kotuna oyo ezali satan omoni oyo ezali Job te mwana na ngai oyo ezali intègre mais bien aimé satana po asimbo ezali via Job asengaki permission epa na nzambe asengaki pamba te po ayebi nazali satan me likolo na ngai ezali na esprit moko oyo ekonzaka likolo na ngai ezali na nguya moko oyo ekonzaka ezali nguya ya yesu masiya oyo ezali likolo ya milimo nyonso oyo edirijaka milimo bandeko na ngai yango nalobi toyeba kosepare makambo nguya ezalaka nguya ya molimo santu yesu masiya asalaki na nguya ya molimo santu nzambe tata asalaki na nguya ya molimo santu ozomona asalaki na nguya molimo santu biso mpe nde tozotravaye na mosala nzambe boye na nguya molimo santu nguya ezalaka nguya ya molimo santu makila tobelaka makila na yesu yango bato nga nazala na bango nayebisa bango oyoka moto azobondela yango ata boyoki moto azokamba azoloba mwa maloba différent na nga eza problème te po touti musika tozoya malembe omwa moto azoloba tobela nguya na yesu ekita kati na biso nguya na yesu ezalaka te nguya molimo santu bandeko na nga nguya ya molimo santu yango esekwisaki yesu masiya kati na bakufi yango nguya molimo santu esalaki ke yesu masiya azala na nguya molimo santu yango esalaki nzambe asala mokili tobelelaka nguya ya molimo santu bandeko na nga nguya ezalaka ya molimo santu lokola sikoyo bayela biso sikoyo yesu oyo ya rebele yango moto tokoma koloba nguya ya yesu yango moni mama Fatou azoba nguya ya yesu nguya ezalaka ya molimo santu yango bible elobi na biso bozozwa te mpo bosambela mabe leo obele tondisanga na nguya yo ozobelela nguya ya yesu masiya fo oloba nguya molimo santu nayoki priere na ye fade kutozonga mwa moke na priere na ye nayoki priere ne abengaki ondi ye nguya molimo santu nzambe azwa lokumu nguya molimo santu wana nde atolobi na Kimbangu te so obi nguya molimo santu nzambe azwa lokumu siko biso bato toyebi na kombo so ikande yemba mo nguya na Kimbangu nguya Kimbangu na beleli okati na nga nguya Kimbangu c'est ça po Kimbangu aza nguya voilà
donc ya nkana ngena lobake ya zo banguya na Yesu meza nguya molimo santo to continuer na biso masiya mibeleme na komikitisa nyonso na ekopase oyo ezali message oyo liboso bato amayele liboso bato abwanya po ete message oyo ekoma ti epa papa na biso Simon Kimbangu Kiangani po ete nga naza kaka simple enveloppe na tosi na etinda ya mokeli na ngai me bien aimé nazalaki ya kolala nazozwa oyo ezali vision et na kati na vision na se retrouver na kati ya chambre ya papa Simon Kimbangu Kiangani et ndenge na bandaki komona na moni oyo ezali papa Simon Kimbangu Kiangani et liboso ya mire bisika telemaki moi ezalaki na kati ya mire moi ndenge ezalaka me ezalaki na kati ya mire na chambre na ye et ye azalaki liboso ya moi wana atie maboko boye moi liboso na ye et ye atie maboko boye na mire abandaki kolele pa moi azoloba na moi abakisela ye oyo ezali mikolo ezalaki bazosolola na moi makambo oyo moi abandaki koloba na kati na vision engala abandaki koyoka ngo te eye abandaki kosiplie oyo ezali moi koloba na ye te bakiselanga oyo ezali mikolo na se na moi oyo bakiselanga oyo ezali mikolo na se na moi oyo e makambo oyo moi abandaki korepondre ye ntango ye avandi kimia moi abandaki koloba e ngai na kati na vision peuple de Dieu na koloba oyo na moni na kobakisa te pe na kolongola te na yokaki makambo oyo moi ebandaki korepondre te me moi ebandaki koloba na ye ye azosolola na moi soki asilisi koloba omona moi ebandi koloba e na kati na vision nzambe apermettre te nayoka makambo oyo moi ebandaki koloba na ye ntango moi asilisi koloba e papa na biso Simon Kimbangu Kiangani abandi koloba azosiplie oyo ezali moi na kati na vision me bien aimé afukamaki abandaki koloba alobi bakiselanga mikolo nayebi ke mikolo nange ekomi pembeni mpona kende bakiselanga mikolo nazosenga na yo bakiselanga oyo ezali mikolo mbala moko nayaki kobima natali boye ezalaki vision ntango natali montre tozalaki 4 heures du matin peuple de Dieu e nabondelaki epa na nzambe na se ya kobondela na se ya adoration et Saint-Esprit abandi korevele na ngai alobi na ngai alobi makambo natalisi yo mpona Simon Kimbangu Kiangani mikolo na ye ekomi pembeni mikolo na ye ekomi pembeni kende kopase oyo ezali message ekomela ye po ete mikolo na ye ekomi pembeni esengeli na ye amilengela peuple de Dieu nga naza kaka mpona kopase oyo ezali bamessage makambo oyo nyonso nzambe azotalisa na ngai naza na eloko ya kobakisa te mpe naza na eloko ya kolongola te oyo nzambe ayebi na kotalisa yango na komema message ti ekoma ti epa mokolo nango papa na biso Simon Kimbangu Kiangani enga na tosi kaka na mongongo ya nzambe mpo naza kaka simple enveloppe tike bandeko na ngai toyoki message ndenge mama Fatou ayeli na message oyo nzambe atalisi ye oyo nzambe atalisi ye nzambe azwa lokumu mpo nango alobi akolongola te akobakisa te donc alobi oyo ye amonaki ndenge oyo amonaki na oyo ayokaki ok tokeno na makomi kasi mpona tosala analyse nango toloba oyo tokoki koloba toke na makomi tozwa Jean 1:6 onde totangaki on ayebi te so totangaki Jean 1 toke na Jean chapitre 1 verset 6 elobi na biso boye nzambe atindaki moto moko kombo na ye Yohane ye tobandi na 6 pardon ye ayaki kosakola sango ya moi po bato nyonso bandima ye azalaki moi te kasi ayaki nde po asakola sango ya moi voilà awa sikoyo toyei komona ke moi babengi liloba moi
moi wana o bible elobeli na Jean 1:6 wana elobeli moi wana Yesu Masiya. Donc mama Fatou ndenge amonaki papa Simoki Mbangu devant moi azosolola na moi. Azosolola na moi afukami azosolola na moi. Atant que mutu oyo aza mutu pour papa Simoki Mbangu aza 100% nzambe tolobela kiangani. Papa Simoki Mbangu kiangani aza 100% nzambe aza 100% mutu. Aza 100% nzambe aza 100% mutu. Loko aza na nzoto abomoto fa fukama ozomona afukami pona afukami. Donc oyo mama Fatou amonaki liboso na ye moi wana ezaki Yesu Masiya. Mama Fatou alobi ke amoni papa Simoki Mbangu azosiprie moi, donc azosiprie Yesu Masiya po atika Yesu mikolo ebele na mokili. Bandeko soki nalandi video moko boye, ndeko moko asalaka, garçon moko mwana moko asalaka, mwana moko na ya muke ya mobali ya muke penda moins de 10 ans abandaki kopesa ba message na bosani kombo na ye aloba point moko. Aloba ke moni papa Simoki Mbangu kiangani obomonaka ye boye mukola kotika nzoto ya bomoto atikali kaka na nzoto ya molimo akozala très puissant. Ozoyoka alobi mukola kotika nzoto ya bomoto atikali kaka na nzoto ya molimo akozala très puissant na ndenge moke te. Le nga na yoki bonga bi papa Simoki Mbangu kiangani lero kotika nzoto ya bomoto ake na nzoto ya molimo akozala très puissant. Donc ngo balera akokufa. De le nzoto ya bomoto ekokufa akotika aka na nzoto ya molimo akozala na nguya makasi. Moko mususu na landa su ndeko mususu salobi ke nzamba talisi ke papa Simoki Mbangu kiangani akokufa. Akokufa lera akokufa. Des autres moko ekoya na église kimbangi se makasi, mais après wana nde nzambe akosala oyo akosala wana nde makambo pende kosala maya minene na landa pende komoka loba bongo. Donc yango moni message ya mama na biso Fatou nga na valide yango nga na valide yango ndenge papa Simoki Mbangu kiangani azosiprie Yesu Masiya atika susu ye a continuer na mokili opona nini omoni biso kati na bonzambe ndeti nga na yebisa bino le noki mambo lola na koma ekana kendele lolobi musika nzamba abina nga te Adeline senga ngo rumela na mokili opo osala kabolamu ebele po na kopesa bato ba couronne par rapport makambo ozosala na mokili nde sika na koma olinga mokili mutu aza na nzambe asola komona mokili osali te alinga mokili ote ozomona. Soki lelo nga na koma kolinga mokili oyo ya liboso nanu mpona zo ba couronne nange ebele ya mibale na eko comprendre mission oyo nzamba stianga na mokili oyo na eko comprendre ke nga funa mema bato ebele pa ya nzambo ya solo funa sala penza tina kibokoko na nga na kosala funa mema bato pa ya nzambe oyo ya solo bato bayeba nzambe na nzela na nga na kozwa couronne ya motuya. Siko nga kutu nazala nga mutu na weli kokende te na monda molimo na tika nzoto mosuni o asalite ya mabe oyo ebelaka esufaka na weli te. Bon Yesu ko molimo santo bandeko nanga Yesu ko molimo santo azotala lolenge bato bazana mitema libanga azotala lolenge ayebi ke nzambe soko kati so to kati makambu soki to kati po baza bango misato soki to kati makambu oyo yeba yango ke bato ebele to perdre bango po tirelo bato bazana no koswana bato bazana na makamabe bato bazana na kindoki bato bazana no nanu bapusani te tozwi deja mwa mingi mais ebele ya biso nanu te tikelanga su mwa mikolo on ozomona yango na papa Simoki Mbangu kiangani to pambola nzambe pona ye azosenga nzambe atikile su mikolo na mokili oyo azosenga na kolo Yesu po kolo Yesu bazia na nzambe basololaka ozomone kolo Yesu Masiya na nzambe basololaka kolo Yesu Masiya mutayebisa nzambe tata tinda molimo na omo santo donc nde nzambe tata tindi molimo na emo santo o to moni papa Simoki Mbangu kiangani ozomona nzambe tata tindi ye Yesu Masiya mutasengaki donc c'est normal asiprie pe Yesu Yesu Masiya ke tikanga susu na mokili oyo ndenge to yokanaki
en tout cas namoni ke ça va mais natikala suna mokili oyo namema susu bato na niveau moko boye donc ya point nanu ya liboso yango wana oye akoki kosipi ye moi mpo biso nanu tobongoli bamitema te nanu toyebi nzambe solo te tozaka bato akofinga toza bato oyo tozokoka kukondima molimo santu te c'est normal fo asenga bongo ya mibale oyo nga na koloba ke na bible ekuti oyebi mutu soki kokufa eza gain monene epai ya nzambe apôtre paul mutu alobaki yango eza gain mpo natiki mokili oyo me funa sala nanu mpo nazokima mpo nazwa couronne wana donc papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santu donc ye ndenge aza wana ayebi ke soki akufi akozala très puissant ayebi na yango azo sala ndebona kutu sina lobi pardon na répéter mambo sina lobi donc ya mibale engi koloba na loba boye mutu kati na Yesu akufaka te papa Simon Kimbangu kiangani ayebi ke akufa akokufa na ye te akolongwaka na nzoto ya kimosuni ayebi na ye po tomona papa Simon Kimbangu o aliputa ya lobaki abi nzoto o namoni yango elembi mingi babeti yango mingi enyokwami mingi ekoli pe mwa ndambu na lingi na botama nazwa nzoto asika nzoto o bakobetanga na bafimbu te nzoto o ekozala bongo nde papa Simon Kimbangu kiangani abotamaki mokolo ye akataki pema o abandaki kopema boye nde papa Simon Kimbangu kiangani abotamaki ozomona sikoyo omoni nde toza na biso boye molimo santu Yesu masi alobaki akovivre na biso akozalaka tout le temps na biso nga pe nakozala na ye nga pe nakozala na yango tomoni papa Simon Kimbangu oyo aliputa molimo santu lokola nzambe tata aza kati na ye nzambe mwana aza kati na ye moko baza bato misatu yango abimisa banzambe wana misatu abimisa papa Kisolokele oyo aza nzambe molimo santu oyo bon wana nga na yoki me na ndimi yango mpo na yoki nzambe apesa nge explication te nga na vi na nga na mona penda te ke mutu nayeba ke oyo eza papa Simon Kimbangu oyo eza papa nani kiangani to papa dia lungana non na bilongi na bango boye so opesinga pe foto na bango na oyeba te nazo oblige funa talaka bafoto na bango mi mpo nayeba peut-être pe na bandoto na nga na mona pe bango nde nayebisa bino mutu moko papa moko mutu mwindo akota ye na shamba ye koloba na nga mpo na maya mapamboli nayebi te eza nani namonaki na elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani te elongi ya papa Diangenda te elongi ya ne wana pe non mpenza na comprendre bilongi na bango bien te elongi ya papa Diangenda na ye ko comprendre makasi na 2021 na 2021 nde na comprendre elongi ya papa Diangenda na papa Simon Kimbangu kiangani na comprendre yango na 2021 donc bilongi ya papa Kisolokele na papa Dialungana soko botie bango na papa Simon Kimbangu botie bango na papa Diangenda na oloba oboy mais soko teka ye moko tuninga o nani na oyeba te peut-être na mona ke pe na bandoto mais na yebi te keza bango donc mais na yebi makambo po na bango te mais par rapport ya makambo o nga na yoki na ndimi ba enseignement wana balobi ke papa Simon Kimbangu abimisi bana misatu neza noka banzambe o baza kati na ye o baza kati ne donc nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu yango toyi komona ke abimisi papa Kisolokele na mona na mise moko na batia na Belgique je crois so na Allemagne so na mboka nini batia photo ya papa Simon papa Dialungana nzambe na papa Kisolokele batia photo ya papa Kisolokele na se na bakomi Dieu le créateur ozomona bakomi Dieu le créateur pourquoi bakokoma bongo batiango pe na mise ozomona donc nzambe o asala biloko nyonso bakoma wana toyekoya donc ndenge toyebeli ndenge na izwi banseignement ndenge na yoki bato balobi ke papa Simon Kimbangu o aliputa nzambe molimo santu abimisa bato misatu wana eza nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu papa Kisolokele nzambe tata papa Dialungana nzambe mwana oyo aza kolo Yesu na papa Diangenda oyo azalaki papa Kimbangu ye moko papa Kimbangu ye moko so Sœur Angèle azalaki awa azo maîtriser makambo o makasi anga opesa bino explication mais lokola aza te naza ye nga moko na nga tosa video o na ye po ya azo bimisa pe maloba
Natamu ke sœur Angèle alekina bakimbangi sebele bolimbisanga bakimbangi sebele papa mama Geli alekina bino pako azo comprendre makambo nzambe nzambe asalaka grâce na muto ya lingi azo comprendre makambo vraiment kolekanga ozomona kolekanga vraiment azo expliquer nga mama Deline biloko nga na expliquer bino so ya ko beta ngo tata ko expliquer bino na ndenge basalaki mutu bango misato nde bible bina biso abi créons l'homme à notre image to sala mutu na image na biso pa mama Angela ko expliquer bino menga na kota na ngote pona la maîtrise na ngona nute donc c'est ça donc bango misato wana nde bazo sala nzambe moko ozomona siko bango misato wana oyo papa Simon Kimbangu abotaki bango misato wana pe baza na kati ya papa nani papa Simon Kimbangu Kiangani ozomona bango misato pe baza na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo tozobenga lelo nzambe molimo santo oyo aza vivant azoliaka lokola yo nanga ale bokomi kokritike po aliako ndie Yesu mase aliaki te Yesu mase aliaki te Yesu na bino oyo rebelle wana esa aliaki te botangaka histoire na yebi aliaki to aliaki te biso toyebi Yesu na biso oyo ya Bible aliaki ayokaki nzala ozomona c'est ça donc vraiment eloko na ina lobake mama Fatou oyo ya pesi natanga verset biblique pona yebisa bino ke mutu akufaka na ye te mutu akufaka te liwa ya papa Simon Kimbangu Kiangani nga so papa Simon Kimbangu Kiangani lelo akufi bandeko nanga namonaki mokeme nayebiki na ndomona esusu ebele po balobaki yango ke soki akufi ozala très puissant déjà kutu nana akufa te namonaka ye déjà po aza kati na nga papa Simon Kimbangu Kiangani aza kati na nga namonaka ye déjà bongo leka akufa ozomona donc souci na nga kaka ezala ke nasimbi ye na loboko te mutu azali mpenza vivant bamosusu bakomelanga mama Deline mais yo soki ozokroire ke papa Simon Kimbangu Kiangani yo na papa kaka Kimbangu aliputa pourquoi okembango na kamba te okende kokutana na ye bosimba na pe loboko boya simba yo bandeko na nga na osala makambo te mpo bino bozolobaki okende kamba nzambe mutatindaka mutu na video nasi botalaki yango mama Abigail kuna papa Kimbangu abine ezwa foto ya mama Deline mema kuna na kamba le bapesi papa Simon Kimbangu Kiangani alobi nganzi abengi nga na kombo na nga ozomona donc ayebi nga siko nzambe ye moko apermete nete nakende kuna nakende po bato bamona kenga na kekamba na salama na sentiment te dernièrement nazali kuna besoin kana kende Kinshasa nzambe ayebi peke besoin naza na ona ke Kinshasa na kokoma jamais Kinshasa sa ke nakende kamba ozomona nayebi te nzambe interdit la bi jamais kokita Kinshasa te tant na ekokite po okita Kinshasa ozomona tant na ekokite po yo okita Kinshasa donc kokende kikamba fo bana na Kinshasa ozomona donc iseke nzambe nano apesi permission te po toyokaka bato ebele omona to papa na biso na osala pe analyse na ye papa bato mpe botindeli nga nasala analyse na makambo na ye oyo amoni mpe mone na papa Simon Kimbangu ozomona donc ndenge azana bayebisi ekende kamba avant makambo no efungwama aza oblige fa kende mbangu nga soki papa Simon Kimbangu alobi na nga lelo nzambe alobi na nga lelo ke Adeline kende kamba mikolo na osenga bino na babopesa mbongo atike pardon nake bopesa nga mbongo atike na okende ata naza na mbongo so na mbongo mbamona futi tike na kelobi so na mbongo te na sengi bopesa nga na okende mbangu po nazala pe na posa nake yoka mambo na yoki eza kuna nake pe na ta na molimo na omona nini naza curieuse mais nzambe apesi nzela te na molimo nakenda deja kamba na yebisa bino na molimo nakenda na kamba kuna namona bato ba 666 doki bandoki na bino azobimisa bino nyonso puissance oyo nazali na mutu akokaki kokanga ngai te ozomona donc nzambe asala makambo na temps na ye yango wana ngai soki papa Simon Kimbangu Kiangani akufi ngai na olela kaka po nzambe osali nga ngolu te mana kanga ta foto na ye mpo nga le na opesi lobo na okanga foto etikala pe na ndako na mamiki yango na kanga foto na papa Simon Kimbangu Kiangani po lobi lero ozala te na kimosuni oyo bato ebele to regrete to mikangela ye foto na ete foto na ezala somo kanga foto na ye ozomona leo nde tomona bao bakanga foto na papa Simon Kimbangu soki baza na bomo eza lokumwe
eza lokumu. Donc c'est ça. Et là on regrette moi maintenant on regrette le côté pour mutakufa kate. Maman kuto abotanga kuta kufa te. Akufa mena mona kaye boy do ki souci na écoute longwa pour na koma komona ye. Na koma komona ye boy. Bo papa Simon Kimba okianga nyoza mo santo. Ata akufi lelo. Bango bakufa kate, bakufa kate. Papa diangenda ye wanati. Akufa toyebi ke papa diangenda akufa. Mozole na ekune yali. Mais tala batunde ba omona ye. Tala passé na shindenga mona ki. Tala batunde ba omona ye. Tala biso monde tozo mona ye. Hein? Ozo mona. Do bakufa kana bango te. Akokufa na ete mama Fatou. Soki akokufa biso mtomona kana nzota musuni kaka. Mais nzota molimo ekufa te. En réalité à l'homme c'est l'esprit. Réalité o eza na kati ya papa Simon Kimba okiangani. Eza molimo ya Nzambi. Eza Saint-Esprit. Ozomona, aza molimo santo. Donc ye na Yesu Masia baza mutu moko. Tokende, yango na kulinga kana expliquer batu nyonso, obotinde nga na sala analyse nango, nde na eko sala analyse. Na biso nde tozaka boye, soki mama Fatou, ayeli biso message oyo ke, Nzamba lobi na biso, papa loba na batu. Ozomona, do eza message moko ya koyebisa biso ke tomilengela. Tomilengela po papa Simon Kimba okiangani lelo to omoni na kimosuni bo surtout bakimbangi so bozana ye bo omoni na kimosuni bo tamusu bo ozwa e valete bo omoni bon même kola ko kufa bo regete ye pe atozaki na biso na ye a fait to profiter na makambo ebele lelo akomi na molimo biso ba delin to regete te poto ko mona ye to mona ye so na fuka mnandi ko bondela aobimela pa fandi na kiti afandi singa pe to soli na susu mkabo aza sute c'est ça mais bino siko so bobongo mitema te boko tika la komona ye te ozomona bo profiter pour le quoi azana bomo pe azo senga atika la susu po soka tika li susu eza bien pour na biso peut-être Nzambe apesi mama Fatou message o apesa biso po to bondela ke Nzambe tika li susu papa Simon Kimba okianga na kimosuni vraiment to bondela wana ozomona leto to s'adresser maloba wana to atika la suna biso na bonzoto ozomona atika suna biso na bonzoto po lokwa ye moka zo senga atika suna biso seka yebi ke fo mission ekoki nango mais fo abakisa lisu po biso mitema na biso eza makasi tozo kokata kondima ye te yango azo senga tika la lisusu donc peut-être ezali te ke po abongama nde mama Fatou alobi ke Nzambe alobi ke abongama na yebite so Nzambe muta alobi ke abongama ou bien nde nini na yebite polera yaka na message moko asala ki oko mama Deline na monyebo to lobela message yango sima à l'après o sopi Nzambe mutalobi na yebite vraiment na otala on sou bien sopi Nzambe mutalobi ke mama Deline a se repentir ozomona a se repentir donc on dirait que pour na za Nzambe te na se repentir blo moka bongo ozomona siko ngana okamwa Nzambe ya mama Fatou ko message ekoma pana yo en tout cas batu nyonso o baleka na YouTube baloba mama Deline na za Nzambe te en tout cas ngana zela abino muko Nzamba ko révéler yo qui est mama Deline so muko Nzamba ko révéler fo benganga ata na message ata na audio otindeli ngai mama Deline en tout cas limbisa ngai po Nzamba lobi to bongisa na to bongisa pe na bato tozana ona mokili yo sali loko moko ebi combien de bato ta musu baba ndeko landanga de ba oki mama Fatou alobi ke o mama Deline akenda ko kendila na fenêtre na ye na omone longia mama Deline nzoto soki nyamani na wana lobaki na otanga ngotala musu bien bon na olobela ngosima ozomona si bato boni bakotika kolanda mama Deline batu boni ata 3 personnes eze belé na miso Nzambe eze belé na miso Nzambe ozomona eza ebelé na miso Nzambe vraiment nga déjà na oyoka mutema passe bato ba olanda bo bato mususu bakoya bato bato balenda bayebi bato ebele to lobela onka le to lobela mamba video wana ozomona nga mona lobaki na landa video na yo moko olobi ke Nzamba bina osukola uniforme bakimbangiste eza na signification makasi osukula uniforme bakimbangiste c'est grave donc eza na makambo kati na yo folongola ponga na molimo na lata déjà uniforme bakimbangiste na lata kango et puis bato nazo kamba bazo lata ngo ba uniforme bakimbangiste to lata ngo na molimo ozomona to lata ngo na molimo moko to monana donc nga déjà uniforme na nga zisu kwama
uniforme na nga esi esukwama ozomona video mo mpe su nayoki me natali yango te na confirme te batuka bayebisi nga ke pare mama Fatou alobaki so mpe ake mwana moko apesa bateme so nde nini aboyi kobatize bon na kolobela yango mpenza nini mingi te mpona nini nga bato bamona nga na papa Simon Kimbangu toke na ndako na ye ngai papa Simon Kimbangu nadia ngenda combien de bato bamona yango ke toke do tozotambola na bango elongo donc uniforme na nga eza ya kosukwama ozomona eza ya kosukwama yo nde moto oza kutu na problème fo sukula nde uniforme na yo ozomona fo sukula uniforme na yo ya kimbangise soki osukolaki yango na ndoto na yo ndiri osukolaki yango après otandaki yango fo lata yango sikoyo bato combien naza bamessage non tia bamessage wana bato nyonso tosalaka bagene na bango après bagene ata 2 ou 3 personnes babananga mama Deline naloti bayi kotikila nga uniforme ya kimbangise mama Deline naloti balatisi nga uniforme ya bakimbangise eza significatif na molimo bandeko nanga eza significatif olati uniforme ya bakimbangise soit okolata vert soit okolata vert blanc ezalaka bongo nga yanga eza ya kosukama mama Fatou bayebisaki osukola yango ozomona donc eza vraiment motuya makasi ba message oyo yaka nango eza vraiment motuya makasi nzambe azwa lokumu mpona yango fo kososolaka ba message nga mama Deline naosa ba analyse mpona ba message mpona kosukisa nazwi te mbeli nasukisaka na oyo nzambe amona bino tosukisa na oyo bosala bozonga ngabi toyebi nzela te yango tosele tova tozoyeba lisusu nzela te me bien aimé mbala moko mongongo wana oyo ebanda ebelelaki Kimbangu ebandi koloba bimisa bango awa po ete ngonga na bango nano ekoki te kende kobimisa bango ntina porte peuple de Dieu et papa Simon Kimbangu abimisi biso ntina porte ntango tokomi na porte nga sikoyo nakomi koloba nkalobi ye awa aza na autorité siko aza nani et papa Simon Kimbangu nga ndenge na bilobelaki na kati na ngai ya yoki alobi ngai Jésus aza na kati na nga e ngai mpe naza na kati na ye bandeko toyoki lolenge mama biso Fatou alobi me tozonga mwa moke nsima verset moko na bosana ye kotanga fo totanga yango oyo nalobi na bino moto kati na Yesu akufaka te donc papa Simon Kimbangu kiangani akokufa na ye te soki atiki na ye kaka nzoto eza mpe na motu mosusu oyo akoremplace wana kozalaka ye ekozala noka ye moko ezala noka papa Simon Kimbangu kiangani akoya mpe na kombo na ye mosusu lere akoremplace wana toyebi te peut-être akozala mpe ka na famille na ye peut-être mpe ta mosusu na famille na ye peut-être toyebi te oyo akoremplace wana akozala kaka ye moko papa Simon Kimbangu kiangani nzambe esa bongisa na ye soki eza ke papa Simon Kimbangu kiangani akotika mokili oyo na nzoto en tout cas oyo akozala neke ezalaka ye yango toyoki mitema pasi te tokomona mpe mitema pasi te ata lelo akufi toyebi ke ezala feti munene mpo akomi kotravaille kaka na molimo mpo moto so atravaille na molimo mpe na mosuni eza kilo ozomona mpona mosuni ezosenga sambelaka me na molimo donc c'est ça donc biso baoyo tokobénéficie makasi soki papa Simon Kimbangu kiangani akufi me tozosenga na nzambe akufa sikoyo te mpo nga na mposa loboko na loboko na physique na molimo esimbamaka me na physique na mposa simbanga na loboko na mposa nango vraimen ekokisama nzambe alongola molimo ya kufa wana alongola ngo vraimen eke no bisika bikauki eke no bisika bikauki ok bon nzambe azwa lokumu mpona ngo donc nake na Jean donc nyonso ezaka na bajean lelo okokamwa toke na Jean chapitre 11 totangi Jean 11 tobandaka na 25 26 po ete toyebake moto akufaka te totangi na kombo tata mwana mpe ya molimo santu Yesu alobi na ye ngai nazali mosekwisi mpe napesaka bomoi moto oyo andimi ngai akozala na bomoi ata soki akufi akozala na bomoi. Voilà, tosuki na biso wana nzambe azwa lokumu siko oyo touti kolanda bandeko nanga bino mo bo imagine
nga mama Deline nayebisa bino vérité ako vérité nzambe azwa mami kango na mbundu na nga pa akomi vérité na mbundu na nga nzambe akoma vérité na mbundu na nga bandeko na nga yango nayoyebisa bino vérité ngai nzambe atika koloba na ngai te ke papa Simon Kimbangu aza molimo santu atika koloba na nga te nzambe alobaka na nga kokompare Yesu Masiya na Kimbangu te po Yesu Masiya na Kimbangu bazaka mutu moko nzambe agangela nga pourquoi agangelaka nga po ngai na ndoto na nga nalobi ye mei Yesu Masiya nabi nabeleli Kimbangu minde peli bonle nabeli ye mei Yesu Masiya tremblement de terre esalami mbala moko nzambe agangeli nga omoni makambo oyo nga nasali analyse mpona mama na biso Fatu soki vome eza bongo lobe ezala bongo te mpo nga nasali analyse na kibomoto soki eza bongo te ke apesi verset bibliki wana te mpona kokitisa papa Simon Kimbangu kiangani kotombola Yesu soki eza bongo nga mama Deline soki nasali makambo boye nzambe akogangela nga mpe loko asa agangelaki ngai bike nakosala yango te ozomona nakosala yango te namatisa Yesu mpo nakitisa Kimbangu te naosala yango te nakitisa Yesu mpo namatisa Kimbangu te bango mibale baza mutu moko bazaka nzambe moko mutu na role na ye so olingi Yesu Masiya te bokonza likolo eza te olingi Kimbangu te nani akosekwisa o nani akopesa o nguya ozomona donc c'est ça donc vraiment soki eza bongo vraiment eza mabe makasi ya mabe makasi sikoyo elo natieli bino video oyo mama Fatu alobi selon nde na comprendre na ndoto na ye ezaki lokola fe azaki esprit de mort mponga mpe namona mambo boye mingi so oza na esprit de mort ose trouve mpe place ya bato bakufa bakendaka boyeboyeboye koomona mpe makambo koomona tokomo koomona te me baozongisa o voilà mama Fatu amonaki camarade na ye ndenge kaka oti koloba bakomi place bato bakufa bakendaki ezali vraiment mpo amonile de repos amonile de tourment amoni bakota ye na kati te me amonaki nga na obetela bino moko nakota na kati ya lie de tourment namonaki donc esika sikoyo na kamwe leo bato batindeli nga video liboso na bato bayebisaki nga ngo nanu bayebisi nga apres leo bato batindeli nga video na kamwe nga bi mungongo euti likolo oyo nga na bandeko yo oyo nga na yo kaka mungongo wana egangeli nga bi komparaka bango te Kimbangu na donc memi mungongo eyebisi ye je crois que eza bongo tozongisango lisusu donc bakonfirme na ndoto na ye ke Kimbangu tozongisango mpona loba n'importe quoi te po bozela tozongisa mpo tocomprendre tozongisa bozela tozongisango ekobimisa bango tina porte peuple de Dieu et papa Simon Kimbangu abimisi biso tina porte tant tokomi na porte nga sikoyo nakomi koloba nga lobi ye awa aza na autorité sikoyo aza nani et papa Simon Kimbangu nga ndenge na bilobelaki na kati na ngai ayoki alobi ngai Jésus aza na kati na nga et ngai mpe naza na kati na ye Jésus aza na kati na nga et ngai mpe naza na kati na ye mema makambo oyo kende koloba makambo oyo moni kende koloba nyonso oyo moni banda bisiko ozalaki kende koloba Jésus aza na kati na nga wana papa Simon Kimbangu azoloba Jésus aza na kati na nga et nga naza na ye elongo nazali natambolaki bandeko na ngai toyoki ndenge mama Fatu alobi papa Kimbangu ayebisi yeke lere abimisi bango place wana donc place bazalaki wana papa Kimbangu mungongo moko papa Kimbangu amonaki bango atuni bango boye kosani ngonga na bino nano ekoki te nde sikoyo mungongo moko eyebisi papa Kimbangu bimisa bango awa nde sikoyo papa Kimbangu abimisi bango libanda bibobima bokende ye sikoyo amituni na kati ya motema ke ndenge nini papa Kimbangu awa aza na puissance nguya boye aza nani awa mbala moko papa Kimbangu ayoki a répondre ye
ayebisi alobi ke ngai naza kaka ngai Yesu Masiya aza kati na ngai na Yesu Masiya toza mutu moko ndika alobi na ebongo ngai Yesu Masiya aza kati na ngai na Yesu Masiya toza mutu moko bandeko na nga pe elo nzamba